Bana poto bana partout bande balanja Kilongo TV makambango yango yo télé surprise ezongi na nenga kosakana te Fondation Rabi Mavinga na Pointe boebika ndenge zalaka ba période ba fête to kokende na hôpital to kokende na orphelinat to kokende bisika oyo bato bazokema net na ba prison to sunga bandeko wana na cadre ya télé surprise lelo naza awa na commune ya Kisensu wape sika na ye pona kenda na hôpital moko kotoyo commune ya Kisensu oyo bomo na paroisse Saint-Étienne, église catholique Saint-Étienne. Hôpital moi munene hôpital général ya Kisensu yango. Na okota na kati kuna lelo tokenda kuna tosa. Madame s'il vous plaît, maman. Yaka nanumke, yaka mama. Yoko lobe, yaka. Comment nani? Comment nga maman Mbongo Geneviève. Mbongo Geneviève. Ah toza na Kisensu. Toza na kati ya commune ya Kisensu. Yo za mwana Kisensu. Naza mwana Kisensu, naza présidente ba relais communautaire na Kisensu. D'un côté, boza calme, boza kimia. Toza calme, toza kimia par nzela, tala kanzela, tala. Nzela za mabe kuluna donc moi ezate. OK. Biso le toye to ki na hôpital oyo. Comment na onsuni? Comment nango maternité Sengo, kuna za Saint-Étienne sangana. OK, ba bieza maternité mo ya kala. Maternité ya kala o biso nyonso botami na boti pe bana nyonso kaku. Comment botami awa? Kamoko na boti bana nyonso tala koko na ngai ye wana o bozomona o atelemi wana oyo ya kitoko wana Gravina kombo na ye bapesa ye pe kombo Mbongo kitoko. Madame venez s'il vous plaît. Toza na Kisensu tokuta na tata mwasi anata awa tata mwasi boni. Comment vous allez? Ça va bien. Oti musala to uti wa? Te na uti ndako. Bino na Kisensu koto kimieza? Kimi ezali melo ezo déranger biso ka nde bakuluna. Bakuluna ba o déranger biso makasi. Toye na maternité oyo babi komo na wesengo. Oyo eza maternité Sengo. Ya kala. Kala kumade ba mbuta za bantu ya Kisensu bayebi yango. Bayebi yango. Sona tuni mama lo Mbongo maternité o ayebi yango. Ayebi yango. Loba bango basala ba sembla ki commune na yo. Bina Philippe ayebi yango. ayebi yango pita. Tozokota kuna babi bato pe baza na difficulté une fois osunga bango ya na bato pe ba boti le na ba o ba boti na o ba za maladi bakota na bana baza wana. Voilà, merci tata mwasi na sepeli tozokota na maternité oyo ya Kisensu to ya masaka boya boye so boni boloba boya bazali ba loba sikoyo ba loba te. C'est bon tokota tika yana dana okota ya Kisensu na maternité oyo tosunga quelques personnes pour dans la cadre télé surprise et ça moi bien tokoba biso na biso bona yo na lapinda ye masia na kosala nyonso ekoki na moto kosala pesi mobimba e zoto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masia o mbekani ya bomoi na ngai Jésus, avant que naïeba yo Yesu yo mipesa mbeka pona ngana bika bolingo boye na kozongo wapi Yesu na mabe na ngana masumu na nga soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort et nakomi mwana nzambe mpona bolingo na yo Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime papa.
Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya nanga ata nazali na leki nanga bakolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso awa aweza pesa bafuta ngeke siku ndio wabima wangu tufuta kwa bande kwa ni suma ba baki fete ba pale swanga wa mikolo nyonso Yesu azaboli boya solo ai ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo sembo ya motema na ngai kolokuma manayo Yesu anga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso ay ay Yesu anga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga mwana atana butu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso zambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso ay 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 Yesu voilà ndenge bomoi touti kofuta mpona quelques malades selon ndenge eza tona mama biso awa mama munganga kombo so nani mama dada tekotema moke pardon mama dada d'abord esali ndenge nini na geste au fondation Rabi Mavinga tosali lelo tuka na sepeli makasi na fondation Rabi Mavinga nzamba pambola vraiment na action oyo parce que ezalaki na bato ebele bazalaki na difficulté mais ndenge fondation ekobimisa bango nasi basepeli ndenge mitema na bango esepeli nzambe mpe na likolo asepeli nzamba pambola bino koleka bakisa lisusu vraiment po ete bokontinue kosunga bato oyo baza na badifficulté. Merci mama Lydie Poupa na bolemba te kosoutenir biso mama Lydie abotama awa aza mikili ya poto abaki papa na code ya fondation il faut tobimisa quelques mama awa je pense que bomona bango baoloba eza mwa bientôt na maternité esengo na kisenso
avec Nathan Kifuta tokoba reportage. Tuza ana maternité Sengo na ki Saint-Sondé na Lobaki, faut libérer quelques mamans par contre la fondation Rabi Mavinga. Ba maman mbote na biso. Vraiment bokolim sanga ne bibino malamu te na quelques mamans kaka basusu botika boto makoki pe mingi te. Soki ezwami tokoya lisusu. Mama eza komba mwana tokoma mama Mazetila. Wapi yo oyo OK. Pardon, na poussé à côté nae. Maman Mazetila mbote. Mbote papa. Yo za a depuis mkoni. Asada un mwana ndambo a. Bébé botami a. Botami a. Jordi. Voilà, bébé obo mona lali bébé Jordi a botami awa. Maman Mazetila. Il fallait foutre à combien? Ebi montana. Combien? 420 000. Okay. Maman fait foutre à 420 000. Aza moins difficulté. Fondation Rabi Mavinga toyeko sungae et na lisungi ya maman Lidi Pupa et maman Zobi Malelo. Olobi nini na fondation pe na maman Lidi o yasali geste. On a sepeli mingi nzamba pambola. Azaki ngai de na raisonner makambo po. Ya ona na sepeli makasi. Na sepeli mingi. Omubai na nga sala kana ete. Ya boni omisinga mais na sepeli makasi nzamba pambola. Bébé nani? Bébé Jordi. Mwana mbali. Tala zoli. Ayoki biso. Azole na chilu bato ni Kongo yoka. Bondela bébé zwa mema bondela. Voilà maman na bébé Jordi yo. Bébé aleli wana za kolela esengo po azobima. Asepeli po azobima. Wana mama Manzetila. Na osande na pesa facture na ye. Maman, ya ngudonde za bozo bima ne bite ufanda na kisensu kaka. Kote ni. Bon, na sebo koto kupita fa mbote. Kote bankela. Kela wasa théâtre. Ukuta na pena ye. Webse papa Rabia lekaki asaki to bimi hôpital. Merci na webisa. Merci maman. Maman a obima na mwana ye. Maman Mangeliba. Mangeliba. Ne peut-être ce nom le bon bien Mangeliba. Mbote maman. Olembi boli kamni. Te bato kataba simon. Obote na césarienne. OK. Obote no quand même na kimia. Obote na kimia te mwana moko akufa ki même pasa. Bazé ma pasa moko akufi basi to basi. Akufi ntimba to. Akufi njuzi. Njuzi ntimba tikalie. Nzamba za lokumu mama nzamende apesaka nzamende ya jui. Biso to fondation Rabi Mavinga à travers maman Lucie Lydie et Pupa alobaki sa geste oyo nde lelo tanto yeba yebisi biso yo. Oyebi il faut futa combien? 406 000 francs congolais nzamba sungi à travers fondation Mavinga to futelo ta papier non facture na. Merci papa, merci na mtu asali kasi oyo. Pona to bima esika oyo ya pasi nzambe azwa lokumu abakisela yebele. Kombo bébé nani? Bébé Princile. Maman za makasi nzamba za nayo. Je sais que ezala mwa pasi mais l'essentiel oza bébé na maboko. Ba mingi bazolukata kosimba mwana boye bazozwa te. Yo nzamba apesaki mibale même moko azali. Nzamba azwaka lokumu. Merci. Navani na régie. Kaki senso. Na régie, eza kota mama lo mbongo. Mama ye kuna fanda kota bankela yangani. Ye kota ba mama lo mbongo. Bien que mama lo akoma ina kitambo me kote na ba mama bomba zawa naje. Zawana. Bongo yebisa mama lo mbongo to yebisa mama bongo ke to za ito kotala. Eza que sengo boye mama na bébé Princilia vraiment za makasi. Oko bonga mana yo bimi na yo
Ah, oza suna likambo te. Oh, pesa 1000 francs. Donc des ans okangi bisaka na yo. OK. Abu. Merci beaucoup. Voilà, ya fani kotaba mama Laure Mbongo. Mama kuna afani kotaba nkela yangani. Donc des aboué. Nazoluka so afanda kotaba bina filé na côté ya gouverneur na biso comment Nero Mbungu. Na lukai. Mama nde ozabwe ko kena yo na moni ofandika. Ozela ni. Na okende. Kena yo makambo si. Na okende. Tena okende. Lona mwana. Na kokati na oza batu baoya a. Benga batu ba ko zwa bokende, boke bosepela. Kalizaki so mama boti boye. Mona ba ile kimbundi ya sika. Yamba mama bazepe obota mingi bo bazo ba super. Sikoyo. Mama tako kusu. Wana yo pusana boye. Yo kutu. Toyeko luka azaki na yeta kema lewa. Na kosi. Te papa ngana banda ko melati kuna. Tala kuna. Mamu nganga na biso asungaki ngai apesaki nga 1000 francs yango na meleli ti. Bon ngana na pesi nzambe merci parce que na lelaki ya trop papa. Donc Nathalie bandeli suka naza na mutu te. Na mitungisaki papa na biso musala pe ya malonga te ye moko pe maladif. Mamu nganga ye wana asalaki transfert lelo nde toza boye akendeki njil. Mais na kobimaka nde na bimaka kaka nzambe asungaki ngai. Nazwaki mwa mukie na sololaki na mama. Mais na bolingwa ta nzambe pe bino pe boye ko bima en tout cas nzambe wana apambola bino. Abakisa ebele sika wana euti vraiment bandeko batikali pe babima lisusu loko abiso to bimi. Mama Lydie Pupa aolanda yo oyoki bandeko mso pe babima donc geste to sele le ezaki so prochainement bongo emonani to sungi bandeko mso babima. Bongo papa na biso eza bongo. Ekoza malamu penza. So yo so meliti na ozozonga nuka kamba monda nazozonga papa na nga natikaki suba na mususu kuna so na ndako apezo ti omeli lisusu yaya na kobakisaka likolo parce que sengo makasi. Merci mama yao yango mama tako merci yango na kanga bisaka na okenda toza na mama Mananga yo oyo mama Mananga toza na ata c'est bon non Mananga eza kombo na oto kombo bébé. Komba bébé. Bébé kitoko boy. Bo komanda kwa zana onte. Azali wa Ernest. Ernest. Moi aussi. Tani otaka micro na ngai. OK. Et de l'autre futeli ope mbongo ozobima et olobi nini pour un geste au surtout fondation Rabi Mavinga et lona mama Lydie puis Pupa nde to sali geste. Na pesi bino ka ba merci na nde bosungi biso. Tozaki pe na bambongo te mibali pe misala malamu ezate na pesi ka ba merci pe na ebele. Zamba sunga za na bino yo fani kota banani nga vandi boina matota kota ba fede na prince quartier Mujinga muninga kota bankela toyebi muninga kota mama Laure toyebi yo kota ba Freddy toyebi ete na quartier Mujinga. Bina filaza voisin te Nero Mbungu voisin zate. Merci maman vraiment o kanga bisaka no facture no yango. Merci. Obimana to sita mama munganga toyaki maki senso. Pouvez vous approcher madada s'il vous plaît. Toyaki maki senso boyoki ka hôpital to za maternité ya kala maternité hôpital général à Kisenso, c'est comme maternité nango. Maman, que pouvez-vous encore dire par rapport à ces gestes parce qu'on doit partir très prochainement. Si Dieu nous fait grâce, nous serons encore là. Vraiment, c'est ka makasi. To pesi ka nzambe merci o apesi opportunité oyo na ba mama o ba sepeli. Esengwe sali ba makasi na sita mpe ba ozonga na ba famille. Surprise o bandeko ba omona ba oza toujours na esengo tant ba obeta lisolo. En tout cas nzambe akumisa makasi parce que ezana ba difficulté veneza ki makasi na bandeko oyo bibali bazoluka donc ya koluka ta côté baza kuna ta ba komona ba ona ndako en tout cas esengo ba oza nango nzamba ozanga te kopambola mama mini vraiment. Merci beaucoup. Merci. Hôpital les hôpital nene ba mbiaka mingi boyebi tina mikili ya poto partout mingi ya Kisenso ba botama awa et belé ba botama awa hôpital général ya natangi futa ba botama ta cameraman na ba botama bongo lo bateti tozo ya nayo mama hôpital bisi bata mayele ndenge na ndenge vraiment natangi futa abotama awa
Maman Lady Poupa yepe abotama awa. Ya mwa papa Rabi avant ba fête. Ba maman ba ki fêter na bandaku. So nzamba sep songolu tokoya lisusu. Voilà. Merci beaucoup. Et Nathan, je pense que c'est par ici que nous mettons un point final à ces reportages. Télé surprise. On a fait surprise à ces mamans qui a accouché ici. Bamsou Balega na césarienne, mais Dieu a fait grâce baza en vie. Nous te surprendre bon na geste oyo. Nzamba sunga bango bakena bandako ba fêter na esengo na kimia nyoso. Merci à maman Lydie Poupa, merci na Mega Fashion boutique à Solo na Colombe. Merci beaucoup Fiston Basende, Edith Marquis Beauty, merci à vous. Merci maman Méline Zemba, maman Chantal la couturière na Bossé Binoté, merci Nathan Fouta, Gauthier Kele, Trésor Tingui. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mat, à l'homme de la foi. Merci à vous, pasteur Ringo Mambote, pasteur Kosi Lévi, Cyril Arsène Modabu, les garçons capables, plus forts que vous, n'existez pas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Basende, à Besoin Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on y sait. Oh, kasi na kalinga suki. Mais on katinga suki. Papa, on a katinga suki. Oh, papa katinga suki. C'est na défi. On katinga suki. On a comme si na bandi papa. On comme si na bandi. On a comme si na bandi. On a suki na papa. Katinga suki. On a suki. On a suki na na bandi. Tout à fait. Papa, on a suki. Qualité maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama nangai, tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la dans suki. Et quand il suki ko nyongai, na sala ko suki, na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand on signe, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et la prêche
shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la